breaking news basango ya Congo na banda kuna bino ezali bongo proverbe 30 tolanda la kwanzila na kolomboka. Lokola basalaka na île de Gorée bakanga ba-africain minyololo koteka bango mpo bayosala bilanga na Amérique eza ndenge moko bayosala lelo na Congo fo totema likambo oyo. Kolomboka Lakwanzila, merci mingi na mosala esalami, merci mingi mpo na nzembo na yo Lakwanzila. Donc ezali malamu mingi ndeko na biso Lakwanzila, merci mingi Lakwanzila. Alors tozali bongo na Lakwanzila tokuti kopesa merci pour na message na ye basango Congo na banda kuna bino eza spécialité ya breaking news, spécialité ya proverbe 30 et spécialité ya moto akenda sango oyo azoloba na bandako na bino bolandaka tongo ti pokwa pe tokumisaka nzambe. Alors félicitations na ba député oyo ya opposition ba boycotté discours ya Alias Kabila na parlement liboso ya bato ebele esali soni liboso ba congressman. Donc esali soni pote bato ba boycotté na félicitations. Alias Kabila encore du gâchis baromo benge à la gaffe parce que chaque sortie officielle, chaque discours nae o ba mukolo ba komela kaye ndenge atanga yango asalaka toujours ba gâchis. Discours nae na congrès sur l'état de la nation 2015 comme aussi attendait. Bien sûr, il a continué à nous défier. Pas un mot de revoir pour son prochain départ en 2016. Juste un discours creux qui nous énerve plus qu'avant. Donc, Asali atangine makamba komela kiye, alobine makambo ba tubazo zela balo bate, pe nazo ko yebisa bandeko, bo zela na bino te ke Alias Kabila aya ko informer bino ki akolongwa. Toi yebisa bino azana sangwa malamu akopesa te. En réalité, ye azalo kola moto oya batami na kati ya libulu esengeli biso ba congolais tokendo bimise na kati ya libulu na ye. Donc soki tozeli ya bima obima te fo biso tokendo tokanga ye to bimisa ye asa suna likambo kolobela bino te. Alors discours na ye pesi susu ba congolais kanda koleka babuzo banyo surtout asali ya liboso un président la gaffe Alias Kabila un sujet rwandais ou a infiltré armée a infiltré na sommet à l'état aboma pe azo continuer ko boma mais mindele bazana ba dossier na ye o asala ba crime contre l'humanité do bazoluka ndenge ni ba otie maboko pour asamba. Chilombo pour la première fois plaît à tout le monde. Tu éviter ce que ça scénario toi à comprendre. Félix Chilombo pour la première fois est en train de plaire à tout le monde parce qu'à autre ça la déclaration na to komi wapi alobi objectif ya IDPS ezali départ ya Alias Kabila en 2016. Alors moi je crois que ce monsieur de Hippolyte Ouaza citoyen rwandais à Iba nationalité na biso ou a prêté ba serment na Congo avec une fausse identité, c'est-à-dire monsieur wana azo mérité même pas assez sa mandat parce que muto a pesa mandat zate. Moi, je crois que le fait que M. Oyo Aboma, Azo continue Oboma, a sali plus de 15, à côté déjà 15e année dans le Canabiso, et que ba inquiéta été, et que ba politicien Nabiso Bazo Baga que a kolongwa suka mandat, ils ont l'accès que to qualité, ils ont l'accès que Congolais azali na fier, il y a ko défier muto azo nyokolete. Mais quand même, tango Chilombo a commencé un discours, il y a koloba que départ, il y a Kanambe. Et objectif, il y a IDPS, et ça pour soulager, ça va bien, et ça malamu mingi. Alors, Basango, il y a Kinshasa, Kinshasa, pourquoi les images de Dakar mettent l'occupation rwandaise en RDC en rouge? Ba photo, il y a Makamozo na île de Gorée, ba photo et opposition, ba kokutana na Libanda, ya Congo na Sénégal, et Zaliko Tia
occupation rwandaise en rouge. D'ailleurs, président Macky Sall a se félicité. Azan Esengo yakoyamba groupe ya Congolais wana. Pe toyebite pourquoi Moïse Katumbi pe ake kokutana na Macky Sall. Toyebite qu'est-ce qui va se dépasser? Pourquoi opposition surtout na infiltré, deux infiltrés ya bami ya alias Kabila ezali Moïse Katumbi na Kanyagi Kizengi azakuna Vitalo. Toyebite soki ekobota mpuku to ekobota éléphant poto bengana kanambe. Scandale monene esalami na mboka France na COP 21 où ezaki conférence sur le climat où esalamaki na France et bandaki le 30 novembre et c'est là qui le 15 le 15 décembre. Alors donc délégation et occupation ya Rwanda na Congo bazali na posa ya 5 signataires mais délégation wana et même 300 personnes, donc 300 personnes wana bangulu parce que ministre il y a environnement monsieur Robert Bopolo Bogeza est venu accompagné de sa femme, de ses 2 fils et 5 beaux-frères comme experts. Donc ministre il y a environnement et conservation de la nature. Na place même à 5 experts, il y a même 300 personnes. Donc 300 na bangulu, na kati bangulu, moi si na yaza expert, banani mi bale bazaba expert, 5 beaux-frères ne bazaba expert. Donc nangonga oyo ba Congolais bazo kufa na nzala, bazo kufa na ben tempéri, bazo kufa na maladie, na ba viol, na ba crime oyo les Rwandais Kanambe a memela biso na Congo. Délégation à RDC na conférence sur le climat na Paris comptait que 300 goulous pour 5 négociateurs. Scandale monene pe bangwana nyonso tu baye na ticket pe na ba frais d'émission ya l'état mais bazana bango bangulu oyo bakotikala ba misusu déjà les 15 tango ka conférence esili batuli mwisi yazaza. Ce qui se passe au Congo dépasse l'entendement de tout le monde. Les autorités sont amorphes et aphasiques à la souffrance des Congolais en général et surtout ceux du Kivu en particulier. Na mboka nyonso tu bakambia mboka bayaka na sécurité ya ba bien ya ba citoyens na ya territoire. Mais bokonzi oyo eza ya Congo et l'axi eza ya occupation et yé na passoire moko kosakana te bazo boma bazo nyokola bazo kata ba Congolais mike président wana alobaki loko te ya kaka kosala ba discours pour atika na pouvoir mais ayaka ko sécuriser mboka te na ba citoyen na ba bien nango. Alors makambo zoleka na Kivu eza mawa mingi parce que ba konzi baza amorphe pe aphasique donc ba esala bango nde to lobaki zo sala bango ata chute ba boma ba kata ba dépiécer bato ba tumba bango eza dossier na bango te. Alors ezali mawa mingi na makambo zoleka kuna ipro oyo azali soldat ya sécurité rwandaise infiltré tout na armée congolaise na nzela ya kozwa kabasi ya bato kobotola kabasi ya bato. Moïse Kabila ake kozwa mwasi ya rwandaise akotie na mboka elelo mwasi wana yaki na mwana na ye babotoli mboka babengani bana Moïse mwana wana lelo apreta serment na kombo ya lokuta na fausse identité yango bomonaka a respectaka ta constitution moko ya mboka te. Biso nde il faut to bengana ye po ye azolanda stratégie ya Mobutu azolinga sala 32 ans même plus pour assez abeti 15 ans mine de rien neti kaka na je donc to sala nyonso tout to sila na ye. Alors biso ba Congolais tous na devoir ka moko to sila na petit oyo o ya nyoko biso mingi. Breaking news alelo ezaki vraiment focalisé sur ce qui se passe na Dakar pe sur petit oyo ya Rwandais Hippolyte aye ko susko sala ba gafe parce que azan likambo kolobate aye ko énerver sur ba Congolais. Pe lisusu délégation
ya Congo oyaki na conférence sur le climat na Paris et sali scandale monene oyo ba réunion surtout ba relégué yango pe bazolobela makambo surtout wana lisusu na Congo na Mbujimai likambo ekamwisi bato na côté ya Chilenge na kati ya Mbujimai na quartier ya Chilenge. Alors babomi ndeke azali koleka babeti yango libanga pa ndeke kufi ekweya na se bakuti ebembe ya pasteur aza bayebi ye pasteur wana batutu bayebi azaka ndoki ami personnel ya Kabundi Walesa na Mbujimai o balokaka ne ensemble babambaki ndeke libanga ye akwe akufi esali paga scandale eningisi kuna Mbujimai Chilenge eningani pire master ya Kabundi Walesa oya pasteur nzoka zakancho abalukaka ndeke babeti libanga akwe toyebi te Walesa soki tourne oza mukoni lisusu na makambo ezoleka na télévision mama moko azoleka kuna na kombo ya mama Israel bolandaka ye te po mama wana azali mama oyo bayebi ye bazali groupe moko na ba SP Kambakadi oyo balokaka na butu bazali groupe banchor oyo bazoya na ba TV na ba internet na kombo na Yesu koteya mate ya porno kosala ba mama bizaleli koloba même makambo bato bakoloba te eloko ekamusinga bato ebele bazolanda ye pe bazolinga ba invité aya na poto balobi alobaka na part de Nzambe orke mama wana aza mbikudi mama wana aza mama misala mabe bakanga ye ndoki na bomwana bato bayebi histoire ne bayebi donc liloba Nzambe mezoke na kokokisama ke bako ya na kombo Nzambe na Bible me baza Nzambe te or bazali groupe moko na ba SP Mbakadi balokaka ensemble tokotala ke na bazembi ya mokili to ya Nzambe bango nyonso bakoma kozwa kisi sika moko bolanda bien bokomona ke Henri Papa epakolami ale moloto tikale pa na ye me ndeko na ye Frank Mulaja mafuta esesila ekala koma koforce onction tout etikala epa Henri Papa soki Henri Papa azaka na ye parce que baza bandeko oyebi baluba bazaka soudé se soutenaka tina suka pe lisusu bokomona ke kotomboka oyo atomboka ya kobima na adorons l'Éternel ezalaki coup oyo ba Rwandais bapesa ye mbongo po etoucher ale moloto esala ye appliquer crise donc aza collabo pe très aza bilakeli mabe soki ba pardoli te balobi vérité te parce que ale moloto alansaka bango na motema moko tala lelo ba bima na vision ndenge moko na Atom CP azali complice ya bato batiela ale moloto poison na mwasi ale moloto tala lelo bazata na idéologie ya ale moloto te omona ke bazata na onction ale moloto te omona ke bakabwana Gaël na groupe na bango eza deux états différents or soki bazaki ba disciple ya ale moloto ba ba continuer pe bilakeli mabe eza likolo na bango donc Atom c'est azali très peu complice ya nyonso wana na mangembo Londres supu a décidé abengisa nganga moko ya Ghanéen akoya na Londres bakobimise lokola prophète pour abenda mbongo ya suka sanza pe aloka ba faible donc ba oyo bazo continuer tali bango eza mawa mingi pe mawa mingi kikwata le Mario lettre ya juge tisiko tozo zelango mai na miso na comité alors moto azangi argument atikala kana lokuta bandeko nyonso balandaka biso tozokota retraite à partir ya vendredi le 22 décembre pe tokobima tokota le 22 décembre mais tokobima le 25 décembre pour na ko préparer fin de l'année et kozala malamu to banda na Yesu to sukisa na Yesu alors basangwa Congo tolobaki ete mboka na biso moko futo libéré yango mboka na biso eza occupé pe ba occupation groupe à occupation eza prêté pour elongwa soki biso totelemeli yango te breaking news ya lelo ezalaki ete Kabila encore de gâchis asali discours ezopesa biso kanda pe biso bana mboka totika ye aloba suteme totelemela ye tozosenga na opposition nyonso tu oyo esangani na mbusa na mwisi ake obima na Dakar bayela biso éléphant bayela biso ndenge nini tokobengana ba Rwandais batika kolalisa mboka
Breaking news. Teyami.